Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kolo a Pambola Bino Banso, Oyo, Bozolanda Biso, partout dans le monde entier. Vraiment, Ebele, Loba Kimi Koleleke, Ebele, Tozo Kutanate, Bozo Yokabisote, Nanzela Bemission Nabiso. Yango Lelo, Toye Lisusu, Ponako, Pesa Bino Banso, Mbote, Katina Yesu Masia, Nzambe Azala Bino, Nzambe a Pambola Bino. Tozali na mikolo ya suka tozoko bako talisa biso ete tomilengele ya biso bana ya Nzambe par rapport ya ba époque oyo tokomi tope na batan oyo tozali ezali batan ya suka oyo ezosenga mutu nyonso amilengele na kobanga Nzambe. Kobanga Nzambe ezali oyo mutu tango ozuli bati kati na mai ondimeli Yesu Masia mokonzi pe mobiksi na yo ndesi ko koti na principe ya kobanga Nzambe. Lelo tokolobela mwamba makambo ebele par rapport ya vie actuelle. Et puis tozolobela mingi surtout na makambo oyo ezoleka na tango tozali na bande comme susu na ko répondre na ba question. Soki toye koleka toujours tolobaka ete tozoleka kaka par rapport ya ba question Obino bozo poser biso. Do ba question bozo poser mingi bolobaki bokosala ndenge nini par rapport ya makambo eza koleka mingi pona ba vaccin. Tolobaki ete foko banga Nzambe. Message ya monene o Nzambe apesaki ngai pe alobi nanga bana Nzambe bozwa ba vaccin te. Nzambe apiaki ngai ba principe oyo ezali na kati ya ba vaccin wana ezali ba poison retardé eza ba poison yo komona ba msuba oloba te nazwa kaka prophète pasi eleki mingi nana msala te nazwa kaka vaccin po na sala problème te okozwa msala okosala mais yebake bato ebele o bakozwa ba vaccin kobota na bango ozana ba problème kobota na bango ekokoma na ba problème ba santé ekobeba et puis Satan azobebisa ba vie ya bato ebele na nzela ba vaccin po eza biloko oyo ba occultiste ba préparer ba franc-maçon ba illuminati pour ko détruire mokili oyo mokili onde tokomi awa tokomi na suka moko na moko foko sala analyse ya vie na yo otala depuis obotama kino okomi lelo oyo na age okomi nango ebele obotama na bango bakufa ebele obotama na bango bazali susu te mais tant Nzambe azo protéger yo abateli yo kino na age oyo moko osambelaka ozosenga na Nzambe apia yo mituka apia yo libala apia yo ba parcelle eza mabete mais tunaka pe eske Nzambe kombo na nga na lole ekomama to ekomama te kosenga nyonso ozosenga wana biloko wana tu eza mabete mais Nzambe alobi na Matthieu 6:33 Jésus-Christ abi cherchez premièrement le royaume des cieux yango wana émission na biso ezaka mingi basée sur royaume des cieux bokonzi ya likolo kolo esolebaki ete ekoya na lolenge o bato bazomonela yango na misu te bokonzi ya likolo ekoya selo bapense ya bato te mais bokonzi ya likolo ezali kati na bato mais ezali koya na kati ya simplicité bato bazoteya makambo etali bozongi na Yesu mingi bazoteya yango na kati ya simplicité tozopresente yango kaka bongo yango wana mpona bato mosusu bazozwa bavaccin mpe tozo explike bino ke ya liboso boluka nanu bokonzi ya Nzambe mingi mpe osengaka Nzambe asunga okende Europe asunga okende Amerique eya lisumu te soki Nzambe atindi yo oke eza mabe te ata biso soki senela atindi tokosala yango ya mabe te mais oyo ya motu ya ezali ke opesa Europe valeur koleka Afrique opesa Europe valeur tomona ba msusu bazoke kweya même na ba mai ba
clandestin bamsusu wana ba immigrant bazo kende ko dinda na bamai bazo kufa likolo ya koluka kokota Europe koleka na ba Espagne pona kokota ka Europe mais au moins pe comme Europe te akufi na mai. Le problème qui est là que zalili kambo ya bana nzambe ko bonde la mingi mboka na biso ebonga comme nzamba alakaki Congo ekobonga donc tozali sir na yango voulu ou pas Congo ekobonga tozo bondela nzambe alakisaki ngai déjà tant au côté 2020 na 2020 nzamba apiaki ba promesse ebele ayebisaki biso Congo ekobonga ye moko akobongisa mboko na ndenge na ye ekobonga na ndenge moko ya malembe donc nzambe ako rétablir mboko yo malembe pe ebele ba congolais pe bako se retrouver nzambe akobongisa pe ba vie ya batu mutu na mutu. Donc Afrique ezali mboka na elaka kobanda pe na Congo bilaka ya nzambe eza ebele pona mboka oyo nzambe ayebisaka ke yo kanisi babilaka na ngai nzambe ekoki koleka sanke ekokisama bilaka na ngai nzambe ekokokisama avant Jésus-Christ aya Congo makambo ebele kosalema ya malamu et toko publier kombo ya nzambe na kati ya mboka oyo na kimia nyonso pe batu nyonso bako servir nzambe na lolenge oyo esengeli yango na bato nyonso baza même na diaspora o baza na ba Europe boye bango bien que faut ko organiser ba vie luka obongisa pe na Kinshasa na Congo luka oza na eloko na yo nzambe ayebisaki nga message ke mingi pe batia bambongo même na ba banque na Europe na 2020 na lobaki yango ke faut ko bimisa bambongo luka ko investir na kati ya Afrique luka ko investir na Afrique luka ko investir parce que tangu nzambe aloba makambo elekaka lokola ba aventure tomoni na kati ya Kana souffrance ekotaki Mésopotamie pasi ekotaki ba Abraham ba se retrouvaka na Égypte précisément na kati ya Afrique toye komona nkolo na biso Yesu Masiya makambo ekotaki baliwa ekotaki suka nango bayaki wapi na Afrique précisément na Égypte tomoni lisusu Moïse kobotama na ye eyaki pe kaka awa na Afrique yo Afrique ezali na ba promesse ebele ya bien ya nzambe parce que makambo tout ebanda awa na kati ya Afrique même ba développement ya ba makambo ebele ebandaki awa na Afrique na ebi lisusu lolenge senere ayebaki kotalisa nga makambo ki Afrique oyo ezali ya nzambe yango moni Satana akotaka na nzela ya Pharaon pona ko bundisa ba Israélite pona ebike libota ya Sem na libota ya Cham bazalaka ensemble soki olandeli bien bazaki bato moko ba mesalaki makasi tant tomoni Sem tomoni Cham ezali mwana ya Noé tomoni pe Sem mwana ya Noé Cham yende azali père ya ba africain kobanda na Égypte kuna Cham Sem tomoni ba Semite ezali ba Juif alors ce totali na kati ya ba makambo na nyonso elasi ke nzambe alingaka pe Afrique makasi na tango oyo makambo ebele ya nzambe ezali na kati ya Afrique po Afrique ezali déjà na ba promesse ebele ya bonzambe et ba promesse wana ezali parce que nzambe alingi pe asala makambo ebele na kati ya Afrique makambo wana alingi asala ezali pona kote ya batu e kote ya batu mingi bacholaki Afrique bato ebele bafinga Afrique ti lelo pe bazokoba me nzambe akomonisa nguya na ye na kati ya Afrique. Mena biso
ba otoza na kati Afrique to bango bien mingi bo komela kingai bolobi ke bino bo pia biso ba message ki Afrique eza mboka elaka ya Nzambe ba souffrance ezali makasi ba pasi eza makasi Nzamba koza na place bato bazana kati ya pasi. Oui, peuple israélite bazaki peuple ya Nzambe. Pasi na bango elakisaki te ke Nzamba tiki bango. Na pasi na bango Nzamba azaki na bango. Exode chapitre 3 verset 1 jusqu'à 7 okomona yango ke pasi na bango elekaki makasi ba 400 et demi ya bambula. Ba souffrance kolela. Les Égyptiens bazaki na esengo bazaki bien. Mais Israélites bango nyonso bazaki na pasi. Mais Nzambe pe amonaka ba pasi na bango. Afrique kobandisama na Congo nde Nzambe azotelemisa deja bokonzi na ye pona kote ya mokili mobimba po ete misala ya Nzambe esalema. Ya omoni kolo ya biso 2021 oyo eza ane moko evangelisation. Na 2020 ayebisaki nga pe na lobaki yango ke 2021 ekozala na crise mondiale. Kao ekozala mokili mobimba. Tomona pe ba kao ezali. Ayebisaki nga lisusu bokomona lisusu makambo ekozala kati ya 2021 ba vague, troisième vague ekozala ya makasi. Tomoni yango pe yango oyo ezali. Tangu Nzamba azoloba bato bamona yango ba aventure. Tangu tozoyebisa bino ke mutu na mutu oza na Europe lukaka pe ko sala eloko moko na Afrique, même na famille na yo, même na partout ozali na Afrique, lukoza pe na ndaku na yo na Congo, soki oza congolais oza na ndaku na yo, oza africain luka pe obongisa pe epa na bino. Nyonso wana bato mingi ba comprendre yango te. Tant Nzamba alobaka ayebi pourquoi azoloba. Soki oza exemple oza na Europe, na kati Europe wana ozo se retrouver te. Nebi ki ozo kima Afrique pona ba nzala. Mais bao baza na Afrika biso to na Afrika tozo kufa te tozali yo pe okovanda Nzambe akosunga yo Nzambe akosalisa yo yango wana ozomona Nzambe azotaisa te bao baza na kati Europe faut kozalaka prudent tous les jours kozalaka te makambo nyonso ka ezalaka na Europe mais makambo yo pe msusu fo ezalaka pe na Afrique na kati ya ba problème ezoya makambo ezokoma lisu makasi bomoni boye makambo ya makasi na 2022 nde kao nazomona ya makasi ezoya na kati Europe 2022 ekozala na bakao ba maison ebele kokanga biloko ebele kokangama et puis ekozala na ba site ebele kosalema donc bato mingi bakokima pe lisusu Europe donc bokomona yango pe bokomona ndenge Nzambe alobi que makambo ebele kozala. Donc déjà à partir à 2021 ndenge tozaboye mutu na mutu luka obongisaka vina yo na Nzambe luka obongisaka vina yo ya nzoto pe ya organisation ya lobby ya bana na yo parce que Nzamba banda ko yebisa peuple israélite makambo ekozala boye bo se préparer. Bible etasi biso na kati ya Ézéchiel 33 verset 1 jusqu'à 3. Nzamba yebisi Ézéchiel soki na tie mosali lokola sentinelle akobeta kelelo ba o bakoyoka kelelo wana bako se préparer pe bakobikisa ba milimu na bango mais ba oyo bakoboya koyoka bakomona ba aventure tango makambo ekozala bato wana bakosala nini bakolela et puis tango bakolela ekozala trop tard yango wana fo osalaka ba navette kozala te ovandi ndenge ovandi na Europe ovandi 40 ovandi ka wana ovandi Europe 50 ovandi ka wana ezali mboka na yo te ezali pe esika na yo te et surtout ba malédiction ebele eza na kati précisément ya France parce que papa o azokamba déjà Macron aza déjà serviteur ya Satan mutu ya maseke milai donc ye aza déjà démon humain démon humain akozala na esengo ya batu te démon humain akosepela penza na batu te nde ozomona ke azo créer makambo lelo alamuki makambo susu eza nde makambo oyo Macron azozwa epa ya Satan ye moko Macron aza dirigé epa ya Satan ye moko en personne
yango bomoni bolanda ba prophétie omona mikoleleki lingomba moko euta kokweya catholique ezikaka ta lingomba na ye kozika ya lingomba wana toyebi ke ba président ba soutenaki bato ande na ndenge ba soutenaki finance pona ko bongisa lisu temple wana alors que eza bakanda nzambe eza temple oyo ezaki déjà ya mabe mais président wana andimaki yende azwaki charge ya ko reconstruire temple wana eloko oyo nzambe a détruire yebaki yo mutu ata olobi obongisa okoka te parce que soki obongisi eza neti kobongisa susu mabe esika mabe ezalaki et puis na kati ya temple wana tomonaki babikeko kuna ya marque na marque oyo apocalypse alobi ke ville ekomi ville ya babete sauvage ekomi ya bazoiseaux impire Babylone babi sortez du milieu de mon peuple. Précisément antichrist akobimela na Europe bao bomoni na Europe bazo sala makambo wana bazali ba acteurs politiques bazo travailler bazo préparer chemin ya antichrist. Chemin oyo eza chemin moko ya mlai bomona ke ebandaki na Obama ndenge alobaka makambo ya peace bachacha batu nyonso ba peace tangu ya asali yango pe tomona bato musu bazwaki et puis bakomisangi yango pété komona pe mutu mususu na elongi na ye akomi 666 et puis bato pe bazo sepela komona pe mutu azwi na loboko na ye kala ezaki mutu nyonso azo banga pona kokoma meme chiffre 6 na loboko na ye mais lelo tomona bato penza ba sepela na 666 abambe yango pe na elongi enzambe ayeko ebisanga ameminga ebisinga kitala forme ya batu wana bazali ba démone humain bauti na monde ya ténèbres bazo sala ba réunion ndenge nini bakokomisa 666 na pete na kati ya mukili pe batu nyonso bandimango ekoma nango ka normal d'ici 2025 soki Jésus-Christ ayelante tokomona yango 666 ezokoma chiffre moko oyo kozala pona mutu nyonso facile et ozala nango lokola ka caché ndenge ezalaka ono caché kaka simple et puis bato nyonso bakondima yango eza nango problème te ndenge mpe bato bazondima bavaccin mutu azondima vaccin botya nga vaccin osala eloko te d'ailleurs mpona santé ozozwa vaccin mais ozoyeba te destruction na yo ke kodétruire nzoto na yo Satana akokoya neloko ya bien te na kati ya vie ya mutu. Satana na ba plan na bango basali eza ya ko détruire batu ya ko boma batu na kati ya mokili awa. Mena na kati ya ba projet wana ezokende malembe Nzamba ebisa ki omoni projet nyonso wana bazokenda ngo Satan tango asala makambo na ye azalaka sir na ba programme na ye azalaka sir na ba plan na ye. E bandimi pe bazotala bazoseka bandimi bazotala bazomona ba aventure ayebisa ke bino bandimi ne fo bozotele masikoyo bozwa katan ya kosala ka losambo ya ko prier et nazela ba prière de bokoyeba ko bebisa ba plan nyonso établi na monde spirituel soko tali na kati ya ba banimo onzamba lakisaki ngai bazo diriger mokili ezalaki 4 na monaki moko azaki na forme ya robot azaki pe demo mais azaki na espace Nzamba meminga alaksinga misusu azaki na forme ya crabe ye azaki na kati ya mai azo travailler misusu wana pe azaki na forme ya araignée demo wana pe azalaki ko travailler misusu wana azaki na forme ya mutu yepe abanda ko travailler etamba eko lakisanga oyo azaki na forme ya araignée nde bako ebisanke araignée ezali oyo aza ko diriger monde ndenge bozomona yepe azui administration na sens ya destruction ya monde a partir pe ya ba internet en soi eza nango mabete tozo lekisa ba message kati na yango
tozolekisa ba révélation ya Nzambe. Maintenant tozomona na kati ya arbre de vie et arbre de la mort, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Nzete ya koyeba mabe na malamu. Nzambe atiaki banzete mibale mabe na malamu yo pona. Nzambe ayebisaki Adam apona ya malamu, mais Adam ake kweya kaka kote ya mabe. Ndenge pe tomoni internet eza wana ezo dépendre na yo tango ozotala okopona pe biloko ya Nzambe ozolanda. Et puis il faut koyeba ngo ke ba démon destruction ba koti na kati ya internet pour ko détruire le monde entier. Yo pesa mingi bana ba téléphone batala makambo. Siko tango yo tikela bana téléphone mwana tala ka téléphone banda tongo tipoko biloko mwana ko bana kotala est-ce que ozo bango. Nzambe website ke bana ebele baza déjà initié na kati ya bakisi na kati ya biloko ya mabe à partir ya ko landaka mingi makambo ya téléphone obotika ka bango. O te mwana landaka nanu mitendo. O mwana landaka nanu ba dessin animé. O mwana landaka nanu boye. Ezali ba plan. Nzambe website ke diable est déjà azui écran na ye a chango. Et na kati ya écran wana de bazota la monde ndenge ezotambola. Ndenge bat makambo ezotambola. Eza na esika kokima lisute parce que même tant côté na ba internet ba komba bato ebele ezali. Mokolo enlèvement ekosalema soki yo tikali ba kozwa yo facile. Bazo facile parce que démon wana internet il a za ko travailler déjà. Ayebi biso bien, ayebi mutu nyonso bien. Yango bongisa ka vi na yo ndenge ozali na bomo. Et que soki enlèvement esalemi okende. Donc enlèvement esalemi okende na lola. Ole enlèvement esalemi yo otikali ekozala normal te. Ekozala mabe makasi. Po bakozwa yo kaka. Kote nyonso yo kokimela bakozwa yo. Mais Luka osala bolamu liboso ya Nzambe. Luka osala makamalamu devant Kolo banga Nzambe. Les démons msuso na monaki azaki forme ya crabe, eza démon oyo ya destruction na sens ya ba poison. Ndebe bisa ke ye démon wana azo travailler. Et ba ka olakisa ngai pe source na ye. Ba ko tasa ngai ya ko tala pe na Congo na place ya échangeur. Ndebe ko bisa omoni place wana échangeur, eza place moko ya mabe. Na kati ya place wana ba réunion esale makasi place wana échangeur. Nzamba bandiko laksanga ayebisa ke place wana ozomona. Okomona place bachana ni ya Lumumba wana na liboso nango place wana. Na monde spirituel ezo jouer rôle ya makasi ezali terrain monene ya monde spirituel. Nde bazwe bisaki yango moni mboka na bino ekomi bikeko na bikeko. Bikeko na bikeko. Ba rond-point nyonso komona bikeko partout. Okende na gauche bikeko, okende na droite bikeko, okende wapi bikeko. Donc ozomona ke makamba bien ezalaka te. Jamais omona basala ta monument moko ya honneur ya liloba ya Nzambe ou bien ya honneur ya parole de Dieu boko chata monument wana bokomi Jésus-Christ est roi du Congo. Wana makambo na ezate kaka babikeko bamsuso omona babikeko moko eza penza ya mabe ya salité. Nzambe c'est komoni ndenge bozolo kamboka. Bozolo kamboka na bino. Na kotiaka ba monument ya bikeko oyo eza na salité. C'est que eza idolâtrie. Ba idolâtrie. Donc ba tebela comme ba idolâtre parce que OK na gauche bikeko, OK boy bikeko. Surtout o eza na triangle côté ya campus. Pembe na biso na bazui ekeko ya mwasi moko batie bazui mlangi batie. Mais ekeko na eza sirène. Ekeko na eza sirène. Mlangi batie, eza mlangi ya masanga te. Eza mlangi ya makila. Nde bomona mingi ba accident esalema ba place wana. Nde to bondela ka Nzamba sala. Nde bomona ba accident esalema ba place wana. Nde sirène wana azozo makila azomela. Nde yango moni initiateur déjà ya biloko wana azali en enfer. Azali en enfer parce que biloko wana ezaki ya mabe. Tomoni pe na victoire pe bikeko wana lisusu eza
na victoire kutu batie ya victoire akangi maboko boye ya victoire akanga maboko kasi eza elembo ya kozanga kokaba elembo ya loboko makasi et puis ya victoire komona ke eza pena eza nango pyramide biloko nyonso omona donc lelo tomona tozoyeba ba pyramide à partir ya lelo kaka makambo ya pyramide mais soki oke même na mbanza ngungu omona déjà pyramide ezalaka nango omona na bacentre ebele bachacha tobanda oyeba te zoka nde ezali donc à partir ya biloko wana nde bakunda makambo ebele ya bamboka bakunda makambo ebele ya baville solution eza fo kosambelaka mpona baville nzambe ayebisa fo kosambelaka mpona baville na bino place lokola ya victoire eza centre oyo batia bamine ebele biloko ya satan biloko ya basirene batia mpo bato ebele bakufaka batia bamitambo ebele na bisika wana na monde spirituel tant nzambe azolakisa biso barévélation azolakisa biso mpo toloba kaka te me tosambelaka mpona yango chaque étape ya likambo fo kosambela mpona yango nzambe asunga biso mpo tocomprendre ke mokili ekomi na suka bilembo ya satan eza mingi na kati ya mokili oyo nde bana nzambe oyo bazolanda fo kozala na discernement ya koyeba baetape nyonso ya makambo ndenge eza kolekela soki ozala prudent te okosutuka na temps oyo tozali eza lisu temps ya maseki te eza temps ya maseki te yo banda kotala vi na yo ndenge ozotambola na kati ya mokili awo tozomona ke na kati ya mokili mingi bazolobela bavi ya bato mosusu nde toza koloba bavi ya bato mosusu do mutu na mutu fo atala mpe vi na ye nde toza boye biso nyonso tozokomitala na marche na biso nde tozali kotambola bikeko euti na kati ya lingomba moko boye toyebi lelo ekomi na mboka mbimba bikeko na bikeko bikeko na bikeko zona bamboka na biso ekomi kaka babikeko ezali idolâtrie ya Satan mais na nzela ya prière nde toko renverser yango eza na roi moko Asa tango akutaka bikeko na kati ya pays Bible elobi ke abukaka babikeko wana nyonso abaki ezaki idolâtrie et puis nzamba asilikaki nango makasi jour wana taona na bimi nazokende ville na moi penza babikeko ebele molimo santo yebisaki omoni babikeko yango na moni etandami ezalaki soki plus de 10 bikeko donc nzela mbimba do richesse ekomi kaka ya bikeko donc babikeko ndenge wana eza na ntina moko te na kati ya ville nayebi te bato bazotia yango bazotiela yango nini et puis biloko oyo batiaka na monde spirituel ezaka significatif eza te oyo batie kaka ekeko mpo bato batala non eza na makambo kuna na kati yana bikeko mosusu okomona mpe ekeko boye emelaka makila bikeko ebele bomonaka wana bayebisingaki etala bikeko ebele ozomona etambolaka butu bikeko mosusu wana omonaka ngo ekeko me yebeke na kati ya bikeko wana eza na bapareil ya monde spirituel na butu azozimele azozwa ba image azoyeba nombre ya bato bazoleka azoyeba bato bazoleka et puis ezozwa ba chance ya bato ebele na nzela bikeko wana bazwaka ngo pamba te mpe bazotia yango pamba te Seigneur alobi bosambela mingi babikeko wana fo kodeklare makila ya Yesu na kati ya mboka na bino makila ya Yesu kati na Kinshasa tolemba te kodeklare makila ya Yesu et yango nde kozala protection mpona biso misusu nayebi ke bato mosusu balobake makambo nyonso bozoloba kaka milimo mabe bon makambo nyonso tolobi milimo mabe te me ntango nzambe alakisi soki kolo alakisi yake eloko wana eza mabe tanto omoi babikeko ezopesa eloko moko te babikeko yango ezobakisa mpe eloko te eza destruction donc yango wana ozomona nzambe alobaki en exode bokokotia kosala babikeko te mpona honneur moko boye ya biloko na bino eza idolâtrie nde tomoni na Israël asabuka yango bana nzambe to se préparer par rapport ya moment toza na temps ya kotalaka vi na yo nde nzambe apiaki nga message wana yebisa bato bazimele bavi na bango mutu na mutu atalaka vi na ye ndenge abandaka
na ndenge akomi ndenge ondimelaka nzambe. Combien de personnes o babanda kosambela mais lelo oyo bapengwa ebele babanda kosalela nzambe mais otika nzambe likolo ya pasi moko boye otiki nzambe. Lelo makambo tomona na kati Europe nzambe moko alakaki yabi Europe ozala frapper, Europe ozala frapper. Abanda websanga soki bolandeli be mission nyonso tosali na bapapa alvi nao omona eza na be mission ebele na lobeli makambo ya Europe surtout na 2020 na loba makambo ebele Europe ozala frapper. Pona nini po vie telibaki bato mosusu bamoni alia bien aamela bien passe eza sute aboyi nzambe. Mais tango ozaki na kati Afrique ozoluka ba pasteur sambela pona ngai nazwa mkanda na koma na Europe na kende France na kende Londres ale osambeli mosala nzambe pe a prier tamba prier pona yo nzambe pe asali makambo mais okomi kuna obosani nzambe opengwi ndenge frère mswa yemba kango abi bondimi eza kaka te ya kozala nango kana Congo partout yo kokende foko za lokola ba Daniel azaki na Babylone mais ayebaki nzambe. Frère Patrice ayembango Daniel azaki na Babylone mais ayebaki nzambe na ye aboyaka ko chola nzambe na ye ndenge moko pe batebele bazotika bonzambe likolo ya msala ba secrétaire msuba bakoma ko bima na ba patron na bango bato msuba bakoma ko bima na ba patron po kaka omona patron abi soki yo osali boyete ina kolongolo na msala non soki yo zana Yesu Masiya tas patron na yo alingi yo boya na yo yebiseke naza na mutu mususu naza na mutu mususu oyo aza yanga Yesu Masiya akopesa nga etango Yesu azomona bongo akopesa msala ya bien akosoutenir yo bo ezali temps ya kobanga nzambe tozali na temps ya koteya batu bayebake ezali temps penza ya kobanga nzambe ezali temps penza ya kotambola na sainteté bo ezali temps ya kotambola na sainteté et puis ezali sous temps ya kotala ba vie ya batu mususu mais mitala na yo moko o calculer vie na yo tango zoza na diction ya ba makambo mususu mais yo moko côté pe oza makambo ebele ezobeba. C'est pour cela tozolo bakango tous les jours que bandeko to banga nzambe tokolemba te tomoni bamisusu bazochola biso bamisusu bazoloba makambo yango bolobaka banda bobanda kolobango banda bobanda ti lelo bolembaka te ka makambo yango. Oui eza mission o nzambe apesanga nzambe abenginga na 98 kolo tango abenga ayebisa apesinga mission ya kote ya peuple na ye sainteté na te ya peuple na ye retour ya Seigneur Jésus-Christ. Tokolemba yango te tokoloba makambo tu po bato ba bongola mitema mawa po eza na ba temple msusu ba laksenga lingomba moko boye ya mokonzi moko boye pe aza na enfer lingomba ko pe bampesa na makambo ya bikeko idolâtrie melelo aza na enfer parce que ba travailler makambo ebele contre nzambe contre Jésus-Christ. Eza vraiment pas mingi ezali temps biso oto banga nzambe tokoba kobanga nzambe ezali susu tante ya yo ozonga sima bato mingi batia motema na sambela mama Marie a répondre nga na sambela Kimbangu a répondre nga na sambela Intel a répondre nga non mama Marie esi akenda aza d'ailleurs na paradis o bato bazo adorer wana eza penza yete eza penza oyo aza ya monguna reine du ciel ebele bazo ko adorer ye na époque ya Jérémie pe babanda ko adorer ye et Jérémie abaki ke bino nyonso bozo adorer ye nzamba ko punir bino tomoni pe na Éphèse kuna pe babanda ko adorer ye kuna pe babengi na komba Diane bamsusu babengi na komba Valencia aza démon mais bato bazo adorer ye ebele bazo kumisa ye omona mutu azo ekekwa nazo kumisa ngo Maria ko sauver mutu te lobi ko ezaka se na kombo ya Jésus-Christ ya omoni bakonzi ebele ya mangomba wana bazo kendaka na enfer parce que aucun pape akota déjà na lola Nzambe alakisanga ngo papa ta moko te aza na lola tous les papes baza na lifelo
namoni basusu babanda komenace à partir Afrique du Sud ke biloko zoloba wana tokoatake yo tokobundisa yo nga na otika koloba te tokoloba yango mpo bato base repentir mpo kuna eza source Babylone la grande esika antichrist akobimela tomoni basali ya mangomba wana baza kotia basi na basi babalana mibali na mibali babalana ba permettre homosexualité toutes choses là eza biloko ya antichrist bien aimé antichrist azobima précisément na Europe azobanda msala ya makasi kuna esi abandi ya msala na ye et ba persécution ekozala makasi bane tozo avancer tozo koma na ba persécution ya makasi na bandimi donc yango na mondimi batela kondima na yo kangama na nzambe kobanga nzambe te kaka pona intel kobanga nzambe te pona bato banga nzambe po nzambe aza mokonzi na yo banga nzambe parce que aza nkolo na yo. Les démons de l'enfer, les démons de l'enfer eza ba démons oyo Seigneur arrivela kingai bazo torturer bato kuna ba démons na bazo continuer ko torturer bato na kati ya monde invisible ko bundisa bato bato baboyaki Jésus Christ et na ba obasalaki pe Jésus Christ na ndenge ya lokuta baza torturer so mutu aza mwana nzambe tango akenda kuna ozaki mwana nzambe opengwi ba chrétien wao baza rétrograde ozalaki mondimi me otiki bonzambe ozali kosalela nzambe okoti na bakisi ozali kosambela okoti na misala mabe bawana pe baza na punition na bango et bademo bazo tourmenter bango triple donc 3 fois punition ya yo mwana nzambe ndengo tindaka moto elanda ba demo moto ezikisa ba demo soki olandi nzambe wana te tango okufa yebake punition na yoza makasi ndene mona ba demo na ba géant bazo torturer bato bazo tia bango bakasier ya 666 par rapport ya biloko banda kolinga par rapport ya makambo yo banda kolinga tango osala makambo wana nde 666 wana bazo kende ko beto yango et namona ba demo msusu basimba babiloko lokola ba faire à repasser bazo repasser batukuna ezo chauffer moto ya makasi kobebisa éternité na yo te pona vie oyo parce que vie oyo tozana ngwawa osala peut-être ba 50 ans okufi 40 ans 60 ans 70 soki ozwi 80 grâce ya nzambe mais éternité eza nde vie mobimba olekisa vie mobimba na kati ya moto na minute so mo ebimi na 12 heures biso nyonso tolelaka tolukaka ete naluka place nzete eza nabata mamwa malili mais soki okufi okende na lieu de tourment torture na yo ekozala kaka libela na libela suka ekozala te nalinga kutu kotanga makambo yango te esala nga pasi bonkolo amemanga tour mosusu akotisi ngai mpe ntina moto wana ekotelanga ntina nzoto nakuta mwana moko ya moke azoganga kuna nakuti bana bayebisaki bana mosusu wana eza bana oyo bazalaki bempoli bana oyo bazalaki na kindoki bana oyo balinga ba dessin animé bana oyo balingaka nzambe te bana oyo bazalaki na vie ya mobulu bana oyo bempoli tout place na bango eza kuna donc yango wana bana nzambe toyeba kobokola bana na biso kati na nzela ya nzambe surtout pona ba classe tambo tinda bana na ba classe nzamba bisanga ke bo sambelaka pona bana na bino tam mwana azobima azokende bondela pona ye parce que kuta azokende makamba osala ye oyebite de monikola talisanga na zika na moto wana ozoyoka pe ndenge ezaka pilipili batio na kati ya pota oyo zoki sikoyo nayoka chaleur na mona bankoso bazokotanga na nzoto ba michop ezotambola lifeleza na solo moko lieu de tourmer eza na solo ya mabe solo kopola ata basangisi bafulu nyonso ya mokili mobimba ekokokana na solo lifelo te lifeleza na solo moko ya makasi lifeleza mpe na solo yango wana bana nzambe toluka nzambe kati na solo mpo nzambe abatela biso nayebi ke nde tozolanda baémission na biso oyo mutu na mutu fo abongisa vi na ye na nzambe
tala ndenge obandaki na nzambe, tala vile lo oyo a cause ya pasi otika nzambe, a cause ya minyoko bato musu bafinga yo bachola yo kotika nzambe te kobaka na nzambe ayebi yo akosunga yo yo nde kangama na ye malgré ba souffrance oyo eza na kati ya monde oyo malgré ba pasi ekoti na mokili kangama kana nkolo nkolo ya banda olakisanga na lola lolenge nini basantu baza na esengo na lola lolenge nini bato oyo basali ya nzambe kati na solo baza na kati esengo nde namona mwasi moko azalaki mpe mosali ya nzambe azalaki kotravaille mpo na nzambe servante de Dieu abanda obanga nzambe mais aza na esika ya bien parce que mutu na mutu eza na modele na ye azosala nzambe ye azali kokende kosunga borphelin kokende na bopito kosalisa bato balakisanga mpenza azalaki mutu moko mpe femme ya exhortation donc mwasi moko abanda kolendisa mutu na pasi komona ezalaki mama kaseka namona ye na paradis namona ye na kati ya nkembo e bakomi la maison de Dieu par son servante par sa servante pardon ya servante kaseka na misala o mutu azosala salaka bolamu ozosala lelo lobi okobuka namona bato mosusu babimisa bamessage ya kopesa dime eza lisumu kopesa dime eza mabe me lelo tomona ke message wana euti epa nzambe te mpo nzambe oyo alobi ke ntango moto azali kopesa dime na ye na likolo bazofungolele baporte ya mapamboli ntango ozotanga bible na lola place na yo ekongenga makasi fo kotangaka bible mingi fo kozwaka batemps ya kogene baexercice spirituel nyonso eza bien namona na lola bandako mosusu bazotonga natuni kolo Yesu Masihi ayebisaki bandako wana bazotonga ezaki forme ya mokili bango bato wana bayambaka ka Yesu mais na vie na bango basalelaka nzambe te yango moni bandako na bango eza na niveau assez donc bandimeli ka Yesu ndenge eza na hôpital andimeli Yesu akufi tango akufi akelola me tango azokota na lola eza te ndenge ozokota na lola mbala moko okoti na ndako te balekisaka bango na baekole eza na bisika oyo balekisaka bato bazoforme bato namona mwana mosusu nayebaki Abednego namonaka ye mpe kolo ameminga alakisinga ye me akufa na ba 5 ans kuna namoni akomi mokolo basinaki kuna bato bakolaka baza na maboko ya baange nzambe atindaka baange oyo bayaka kozwa bana mike soki mwana aza mwana mike ndenge aza wana azalaka na ange oyo nzambe atya mpona protection aza pembeni na ye ange gardien soki oza mpe mokolo ange oyo ya yo azaka lokola yo baange oyo nyonso bazalaka mpona bato mutu na mutu ange oyo nzambe atie mpona yo azaka lokola yo sikoyo nzambe aboya bato bakumisaka baange pourkui mpona idolatrie yango nyonso atia kaka na kombo na Yesu nyonso bosenga na kombo na Yesu mais baange bazotravaille nsima ya kombo ya Jésus Christ mpo kombo ya Jésus Christ ezali caché donc même bana oyo bakufaka ya mike nzambe atindaka mpe baange ya mike bayaka kozwa bango nde namona bana wana bazosala adoration na paradis place bazalaki bafleur na bafleur bafleur ya midele na midele mosusu ya jaune mosusu ya rouge mosusu ya blé mais ya pembe ezalaki ebele quelque part nde namoni bana na esengo bazokumisa nzambe bebisaki ndenge na se bana bakota na Ikodim bazolanda baenseignement ndenge moko mpe na likolo bana wana bakufa kati na Yesu bazokende koenseigner bango na baange bamikolo mpe oyo bazokufa kati na Yesu oyo azalaki ayeba nzambe bien te mais quand même ayamba Yesu etanke mokonzi mpe mbiksi na ye ntango azokende kuna bazozwa ye baange bazozwa ye bazomema ye et bazokende kotia ye na esika selon niveau na ye bazoforme ye bazolakisa ye oyo nzambe azalaka et tozokeleka na bisika oyo baange mosusu bazalaki baange adorateur na kati ya eza 6e ciel na 7e ciel na 3e ciel esika bandimi nyonso bakufa kati na Yesu bakendaka eza paradis 4e ciel pe eza pe occupé na baange 5e ciel pe ndenge moko 6e ciel pe ndenge moko baange baza nzambe aza na kati ya 7e ciel na likolo 3e ciel nde ezali paradis et okomona ke chaque niveau baange baza ebele bazo adore nzambe et na kati ya baange wana bazokumisa nzambe mutu na mutu aza na place na ye nakuta bakoriste donc bakorale ya ndenge na ndenge baorchestre ya ndenge na ndenge donc bainstrument ya marque na marque
ba ange bazo yemba bandimi misusu pe bazaki na kati esengo bazo kumisa nzambe na esika musu kote musu na kendaka na kutaka ba frère alem loto pe bazaki na kati ya ba adoration bazo adorer na mona 4 fois kuna bazo adorer do zo mona pe esengo moko ya makasi na modèle bazo salela yango ezaki esengo ya makasi et ozo ka ba mélodie wana bango bazo beta kuna mboka mobimbeza wolo na wolo ba mélodie ozo yoka penza na mukili na tikala ko yoka ngote nzamba pambola bino banso to banga nzambe to salela nzambe po rate bisengo wana te ata osali santa na mukili yebake bisengo ya mokolo moko na lole kokana te na santa osali na mukili aw ata o fête chaque jour to ko rate lola te pona biloko ya mokili oyo banga nzambe o nzamba zo pesa yo ezala mke ezala ya mnene kumisa ye pesa kadimi ya nzambe to saka nzambe salela nzambe nzambe akosunga yo pe akosalisa yo parce que oza mwana na ye do yango wana ya toyebi ke mpona ba précision bande mosusu botunaki na kati ya chaîne na fongola pe ya Cité Jérusalem ezalaka na kombo ya Isaac Maele TV nde wana bokobanda kozwa lisusu mpe ba précision ya bamakambo mosusu donc nzambe mpenza asunga soki okoti na kati ya chaîne wana Isaac Maele TV obanda kolanda bamakambo mosusu ba question réponse totya kuna mpe ba question réponse comme awa mpe temps ezalaka mwa moke kuna mpe totyaka question réponse mpona bato mosusu bozolanda na Isaac Maele TV na YouTube soki okoti okolanda bamakambo ebele tozoloba awa na ba précision nzambe vraiment aza na bino nzambe asunga moko na moko oyeba ke tant toza eza mabe esika ozali oza na besoin koyamba Jésus Christ yamba ye akosunga yo akosalisa yo yango wana topesi nzambe lokumu mpona manso asali apambola mpe frère na biso Alvin beya oyo apesaka biso espace tout le temps milimo ebele ebiki na nzela na ye mpe nzambe apambola ye nzambe mpe apambola la voix céleste oyo tozali koleka tout le temps mpona kolancer bamessage ya nzambe place oza soki nano oyamba yesu te bien aimé landanga na kati ya priere oyo ekosunga yo eza priere tokosala mpona yo toza na Cité Jérusalem eza na Triangle Campus soki oza na besoin oye kuna to priaka mpona bato chaque samedi na yambaka de 15h à 17h30 soki oye na Triangle Campus ozokende na campus na école Mama Olive en face ya école wana nde ministère Cité Nouvelle Jérusalem eza wana toza na kati ya construction ezokende na suka soki nzambe apamboli yo tozosala mpe baplafond tozotia mpe caro soki okoki osoutenir eza nango lisumu te eza malamu ozotonga mpe na bokonzi ya nzambe nzambe wana akopambola yo landa ngai na priere loba nkolo yesu nayambi yo na motema na ngai zala mokonzi mpe mobikisi sunga bomoi na ngai limbisa ngai kamba ngai yokela ngai mawa napesi bomoi na ngai epai na yo nkolo natambolaki mabe kobanda lelo nazwi desizio ya kolanda yo kino yo kozonga limbisa ngai nazanga lola te na kombo na Yesu. Seigneur notre Dieu, natiki bano na liboko na yo bayebanso balandi message batela bango papa sunga bango molimo santu akamba moko na moko molimo santu asala grâce na bayenyos balandi biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom nzambe azala na bino pe apambola bino banso. Numéro na biso ezali plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 063 23. So bobengi biso wana bokozwa biso numéro na biso eza wana. Shalom shalom.